Majin, Bismillahirrahmanirrahim. Bande konanga ba musulman na souhaité bino epai nyonso bozali bonne fête ya Ramadan. Nasima ya kokumisa nzambe mokonzo ya kela mabele. Nasima ya kosala mai alingi. Lelo ba musulman nyonso ya monde bakokisi lokolo moko ya pilier ya Islam. Islam etelemi na makolo 5. Lokolo moko ezali Ramadan. Ramadan wana ezali obligé pour na musulman nyonso asala yango oyo azali na makoki na bonne santé. Mais oyo azali na bonne santé te ezali na ba condition oyo bapeseli ye pour na kosala yango. Alors oko constater que mokolo ya Eid ezali mokolo oyo ba musulman basepelaka. Esengo na bango wana pe ezalaka limité. Ezalaka na suka te. Ezalaka na place oyo limité. Mais par contre ezali na baninga mususu mokolo na bango ya fête okokende kokuta batu bazoki batu bakufi batu balangwe likolo ya mokolo ya mbotama ya Yesu Kristo. Bandeko balandi babolingo na sengi na bino na mipesi toli ngai moko pe na mipesi toli na pesi na bino elongo toli tobanga Nzambe. Mokolo ya kosepela ya masolo ya Nzambe ezali mokolo ya kolangwa te. Po molangwa ezali kaka na nzela ya masumu pe na nzela ya mabe. Esengo ezali oyo ya kosepela nango ezali na kati ya molangwa te po pamba te soki moto alangwe asala kaka eloko ya mabe. Mabe na mabe. Kolangwe etindaka bitumba, kolangwe etindaka na ekobo, kolangwe esalaka moto azokisa moninga, alors que biso ba musulman mokolo ya Eid ezali mokolo ya kozokisa moto te, ezali mokolo ya koboma moto te. Nakanisi bolandi yango na video botali ndenge tozali koboma taba, ezali te ke ezali pona kosopa makila wana ye Nzambe amela makila po soki Nzambe azalaki na mabezo makila alingaki amela bataba nyonso bangombe nyonso babifle nyonso ezalaka na zamba ezali banyama na ye mokolo nango azalaka te alingaki amela bango makila mais ezali signe ya sacrifice ya kolakisa monene ya Nzambe ya kolakisa makoki toza nango na poche tolingi makoki wana te koleka lembo ya kosepelisa Nzambe. Bandeko balandi babolingo oyo bazali ba Kristo na ba oyo bazali ba Kristo te na pesi conseil na ngai moko elongo to banga Nzambe. Mokolo bozali koloba ezali mokolo ya mbotama ya mwana ya Nzambe. Botika kosala ekobo, botika koboma, botika kozoka, botika bitumba, botika kotonga, botika milangwa parce que ezali elembo ya kitoko te. Bolanda ndakise pa ya bandeko na bino ba musulman oyo bazali mokolo ya Eid ezalaka mokolo ya bitumba te ya koswana te. Nasengi bino na ngai moko na bato oyo nyonso bazali kolanda video oyo Nzambe apambola moko na moko esika azali oyo bazwaki chance te ya komona ane oyo Nzambe alimbisa bango masumu biso pe ba oyo tozwi chance ya komona ane oyo tofutaki Nzambe corruption te po tomona ane oyo ezali toujours kaka nguya na ye na mawa na ye likolo na biso. Année prochaine na yebite soki na kozala na kati na bino so na kozala na kati na bino te mais soki Nzambe azwi molimo nanga eke naza na kati na bino te bokanisanga na mateya naza kopesa bino bokanisanga na batoli nazali kopesa bino na pesi bino nyonso mbote pe na souhaiter ba musulman nyonso ya monde bonne fête. Nzambe apambola biso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.